Ah oui, merci. La fidélité, nous avons déjà connecté partout. Nous avons certaines chaînes web, info, chaîne message surtout politique, qui domine sur sorti à évêque Pascal Mukuna Wutiko Bima Mikolo na prison bo mondenge ba débat ndenge scandale ezala ki bo mondenge ba image na kata tini katinga ne ba kenda ko zoeti ya koto na pe message na ye apesa ka pesi merci kaka to sola séance to sola ma solo tali réforme bandeko la muka bazo senga réforme na kata seni mais to moni FCC na cash baza penza pour makamati baza ko temela bité ba kanga kaka motema pona makambo tali seni ba ko nomé mutasika même pona mikaka tina 2023 bozo kama polémique za koleka wana masoleza ko beta ebele pe to landaki ndeko Vital Kamerhe aza toujours na centre ngana wa senga ki liberté provisoire pour la deuxième fois aussi marakate zo simbate aza to centre ngana na ba traitement évolution na même médecin lobi que non siko a commis moins état de santé ko ko s'améliorer muke mais il faut la traitement na de prétosa na leader Mwana Mboka Ozalaki candidat na députation nationale na Bandalungwa nani l'homme de Kombo Edi Maziku. Bonjour. Bonjour Mwana Mboka Stopira. Bonne santé na. Santé ça va, moral est au top. Ndé yango na par l'occasion na profité na présenter ba condoléances na famille d'artistes nyonso et puis na bana Bandalungwa. Ndenge to ko bungisa l'homme de 6600 phases Mbutamuntu Rajakula. Fondation Piazana Matanga a bungisi membre moko actif. Fondation Maziku na présenté ba condoléances na famille et puis na bande ba membre de la Fondation Maziku mawa ya Nzambe ya Mfumugimbangu Nzamba banzengele nkanu eza likola ba kongomanya nyonso bisika bazali Nzamba apesa biso kimia apesa biso bonne santé. Mwana Mboka Edi Maziku take mwana Congo évolution Mboka zo kendenge ni tisiko. Bon Mboka ezaka ka malade. Mboka ezaka ka malade parce que toza entouré na badongolo miso bino moko boyebi tolinga suko tanga bakomo na bango mingi te parce que bango ekomi ka suko tangi komo na bango bakanelio tangi komo na bango bakanelio état de droit ko funda bato trop bongo état de droit la kisi que so ayo ko funda nde aza na raison état de droit za bongo te état de droit état d'esprit donc yango moni to lobaki to kuti na état moko voyou. Si vous avez un état responsable pendant la instauration de l'état de droit. Donc il faut accepter les critiques. Ce que vous gestion il faut bon dire. Bon, si vous avez ou bien observer tout à malamu. Il y a un état de droit. État de droit, état de droit, il y a 3 fois. Parce que tous nous combattre Covid-243. La misère du peuple, ils ont toutes les 3 secondes. Donc ce sont des réponses au bisotoromement plutôt parce que souci à peuple, Covid-19, ils ont la malaria, ils ont la sida, ils ont la maladie d'union sur tuberculose, remède des alliés, mais Covid-243, donc on a bandit campagne à Covid-243, la misère du peuple, ils ont toutes les 3 secondes. Donc remède des athées. Corona kutu bako memo na quarantaine ba lukele solution ba tradi partition pe bako belé na lukuta bako sunga yo le bazaki sa corona te ben bako ko zaki sa corona te non ya mukongo pasi sala boye bo mama bo wala talibango talibango moi na lobezate parce que na aux appels leader opinion ya on lobby kasi nazo sa peuple automédication mabe. Ce qui est moins compliqué, le médecin traitant na yo bon. Ce qui est lingaka bokoko ba melango bongo te parce que ça na dose te. Bokoko ça na dose te donc il est compliqué pour santé parce que ba médecin traditionnel charlatan ba komi ebele. Ngana on a monaté ba sala publicité à kisi. La santé Covid-19 tomo qui est dans soka ya corona kapene kiti makasi pardon et ce qui était meke kiti makasi comment na ministre teni a été ko sala près de presse par rapport à faire à 10 millions de dollars au Lobani. Corona silité tout tika ko plonger peuple dans l'ignorance. Il faut quand comme ko kita maintenant nous toujours ba remède oyo et ko stabiliser traitement na ngote yango nazo binonde il faut tout banda ko yebisa population asala keba parce que corona si akete azana nuka na biso donc si bien que équipe yango a riposte na gouvernement bazwa badon ya hauteur ya ba millions et des millions et population za ko bénéficier nango te tozoye baté badon ngo soki bazo tsana mabumu na bango soki bazo ke na bandaku na bango vraiment ils a pas si population bisika bozali bo observer ba mesures barrières na ba moyens au boza nango 10 millions de dollars yongo mboka o ezaka ka ba millions
mais pourquoi bazozo ba peuple kaka na makambo ba millions peuple ngo azo bénéficier na millions en côté. Donc moi je pense que au moins Kombo mois prochain na bandi campagne ya Kombo. Donc Kombo go épargner mutu moko té. Na go remettre Kombo na ba dirigeant ba institution nyonso pour la bonne gouvernance. Parce que république to za na république moko to koti na république moko responsable. Donc to lingi ba la biso science té na politique na ba préoccupation un peuple ba la biso démagogie té. Hein? To lingi ba réponse claire na préoccupation un peuple. Na souffrance ya peuple, na éducation ya peuple, na santé ya peuple, hein? Tous en a besoin de réponse wana. Donc tous en a besoin que tous à la kaka éternité baba noko distraire biso kaka na ba corona mbonge keiboye ba procès ba tinate oh tous ko récupérer mbongo bon net makaba bana ba comme nani Christelle wana pona nga ezala ngo non sens eza distraction ngala ko na ba niveau nanga na ko kota na ba débat wana te c'est un débat trop bas donc yango na zoyisa bango ba lecteur na bango tala muto botinda ki na assemblée au bo voter et puis pour senga pardon papa na ba voter qui était papa chez moi donc c'est yango c'est pas yo so bima na banda ngo cha kusena ngo cha nièce na yo ngo cha pe moi yango na zolo ba bino classe politique na Congo est comme déshonorable ça sous honorable té donc tant muto akomo tanga pardon sur un bout de papier azoka ko tanga ngo pe bien té alors muto ana ko défendre valablement cause na bino donc ça passe yango na vision ya commune na zo senga bato ba rejoindre nga na vision o ya Kombo to ça la politique moko oyo ko ba ko répondre na préoccupation en peuple politique o ba ko cadrer kaka na préoccupation en peuple yango na zo benga jeunesse na zo benga bato tout ba kongomani nyonso bisika bazali ba rejoindre nga et ba soutenir vision oyo avec cette vision on peut faire la politique autrement. Cette politique que les autres n'ont pas fait, nous on peut le faire. C'est possible. Parce que la politique ba kosi biso na niveau moko ba zobi biso na niveau moko OK tala lelo Covid 243 nengezo boma. Donc bango bazo nginda kaka. Bazo tonga kaka bazo donc peuple azo souffrir kaka. Tu peux t'imaginer na Kinshasa, ville de Kinshasa na ba ressources naturelles tout autoza nango richesse courant ba na kokata na 32 fois par jour. C'est pas normal. Soko keka awa pigeon awa na ngalema awa na quartier pigeon. Maï et bimaka 3 fois par semaine. Donc lundi, mercredi, vendredi de 7h à 8h soko raté na Kinshasa c'est normal ça. Alors ça énerve. Donc ça manque de volonté politique, il y a pas dirigeant. Hein? Donc on ne peut pas accepter ça. Ma population va nous vivre dans des conditions boité. Soko kena 77 km ville de Kinshasa, ngala benga ngo banlieue proche de ville de Kinshasa. Na lui là. Allez voir les conditions ba doit vivre. Ce sont des conditions inhumaines. Alors, pourquoi cette mutema mabe wana pour la nini mutema mabe wana donc baza minemi a peuple yango peuple azo linga lelo bandoye ba ennemi na ye nani mutazo yiba mbongo na ye nani mutazo boma ye nani mutaza ko empauvrir ye nani mwana mboka tozo na masolo eza na actualité sikoyo oza leader pe ya bandalungwa un mot par rapport à la libération ya évêque Pascal Mukuna nenga botiko bimeta de tout ça lipe bon libération ya évêque Mukuna ngai na lobby et ça justice au biso de la confiance à Sali Moussala naye a prouvé que Aza innocent hein bon makambo évêque Mukuna na lingaka pina ko commenter ngo mingité parce que Aza mubumbu na nkolo ngana lobaka soki mubumbu na nkolo abungi na bonzambe eza ye na nzambe na ye nzambe muta ko yeba ndeli na kosala na ye parce que ngana nzambe te pe na zala na ko juger te mais na saluer décision en justice. Et puis, na un évêque Mukuna. Je pense que semaine prochaine, na nous présenter la civilité pour la moto nangai. Donc le rôle Libanda a continué comme un éveil patriotique. Donc problème non, éclairer les problèmes nini. Problème wana ezaki biso mongo toyebi fille wana akina funda ezaki ka lukuta ngana na belément oyo ezo démontrer que fille wana koselaki élève évêque Mukuna makambo mais to maintenant que na justice parce que par rapport à la dossier na justice mbozaki yango wana justice asali musala na ye à rendre justice na ye à libérer évêque Mukuna donc yango na ebisi donc mesure wana disciplinaire oyo à connaître oyo memi en prison et réduire combat na été en silence donc évêque a continué combat na ye moi je pense qu'Azan a besoin ya batuloko la biso net ngai et puis moi je suis fier ya komona lelo ke no ba évêque Mukuna ba rejoindre ngana éveil patriotique ngana bandi banda 18 ans donc ngana ka fier lelo ya ko critiquer régime ya Kabila
parce que nga na liembonga Kabila te na sala eloko moko te na Kabila. Non mais soki na liaki na ozala reconnaissant parce que la politique est dynamique mais l'ingratitude est condamnable même na Bible. Yango wana bato bazo quitter FCC bazo longwa Kabila bazo linga ba rejoindre biso en opposition. Tant biso tozaki en opposition, tant ngai personnellement na boyaki je suis en Kabila mais ils nous traitaient de voyous, ils nous traitaient de malheureux. On avait des interdictions de revenir au pays. Donc les lois bango bakomo loba non balingi sou Kabila tete Raïs kufana bango bala paranda ba kufana yo kufana bango parce que comment muta pesi bango biloko nyonso apesi bango pouvoir à parole bazu bambongo na ye bandako ba mituka bandenga na ndenge alors les lois Raïs kufana bango il faut Raïs kufana bango donc je pense que politique na bango ba uti nango pa Kabila ba koya nango na république oté république o to na besoin ya jale loté république o to na besoin ya ba fraternité parce que makambo ba uti nango na donc comportement ba uti nango na régime na bango o ba échoué pendant 18 ans ba ko memango na régime o donc moi na mboka fachi fungola miso parce que soko ndimi batuana na politique na bango mabe ba uti nango pa Kabila okomona kaka tango yokoma pe yokomi na suka parce que na suka wana président de la république azala ye moko pa rendre compte na population azala ye na FCCT azala ye moko na IDPS. Donc ceux qui batouana ba na politique na bango wala mabe o eza okadon intérêt à peuple de président a se retrouver ye moko donc mandat makambo évêque Pascal Moukwatoni pe makambo propos wa pasteur kolanda pasteur Soni Kafuta on a besoin sala déclaration tu koleka ke bazo combattre ye pa ya moi pasteur Kakenza par rapport ya shoba sala ki ya rosa malonda abike pouvoir za ya bango bakasa ma mbele ko ba serviteur de bakombo cha division l'équipe de Nes koto pa komi kotomboka bon pouvoir za bakasa ete mboka eza ya bakasa ete wa ba propos Soni Kafuta lobaki bon moni bakombo muso eza bakombo ngalinga otanga bakombo parce que ngala na combat nangeza ya babtuté ya ba individualité to ba combat batu combat nangeza contre un programme combat nangeza nazo défendre ba valeurs républicaines bon ba pasteur ba homme de Dieu bango il faut pas la ba modèle ceux qui bango ba ba modèle té eza pasi yango nazo senga l'État il faut réglementer corps pastoral l'État il faut réglementer l'église yango le côté toni trop ba pasteur yango pendant tout le monde la place pasteur à la musi mututé donc l'État il faut réglementer pas bando senga alpha luka wa sekusa mu na France voilà démagogie l'État il faut banda ko senga bango ba taxe bon yo mabonze ko ta combien allez l'État banda rezoatoire yo don ya guérison eza muke sangana na mukuna yo don ya nini eza muke sangana na mbakadi yo muke sangana na frère Chibin donc l'État il faut église comme on sabiso trop parce que ba kosi peuple trop église a endormi la population a lalisi population a détruit ba famille alors ba erreur wana peuple a pardonné bango ba chabiso suna bereur te ba ba référence te muke kaka ba za ba référence ba za ba modèle ya société alors to lingi église va s'impliquer dans la politique te batika ko confondre qui pasteur eza profession te politique peut eza profession te donc soko lingo za la pasteur toute ta vie cause à la pasteur te oyo te dimanche lundi oke sala politique mabe o te dimanche lundi oke loba mabe donc batika la na bonzambe ngana ko juger bango te donc condamnation na bango mabe na bango yango na osenga nzambe asala ba pasteur li felo na bango moko dans osenga penda Dieu le Père nenga yoka ngana osenga Seigneur à travers banzengelenka nous namfu mugimbangu asala ba sena nzambe wa mabe wana li felo na bango moko parce que nzamba ko punir bango sévèrement na makambo ba osala mais le la biso na bango to abatu moyen to condamner bango ezate moyen to juger bango ezate donc ba ko différencier makambo ba qui pastora na politique donc carrière politique peut être profession des carrière et ko s'arrêter à tout moment donc qui pastora eza profession te donc ba gérer ba ministère na bango yango nazo senga nzambe akangola ba ministère ya ba pasteur ba zo la bonzambe na bosolo apesa bango makasi a révéler bango makambo asika pona ba sala musala malamu mais ba oya mabe etali bino ngana leli pa père akosala la bino li felo ya bino moko mwana mboka di maziko to ngabe par rapport ya Vital Kamerhe lelo komi na kati ba misi azo traitement na ngana 10e fois ko senga liberté provisoire ezo simbate ba miso abiki azo ka manèvre pona ki ba miso abiki te azo bela solo par rapport à ça comme on a question comme le niveau rolobani bon ceux qui ba médecin va définir état de santé na ye ezo senga ba soins appropriés moi je vois pas pour la nini bako bénéficier na ngote parce que aza congolais mibeko ya mboka buku ya mboka epesi ndingisa a bénéficier na ba soins voilà donc ceux qui vraiment ba médecin ba monique état de santé na ezo senga a bénéficier na ba soins donc moi je pense que y a pas de commentaire là
à faire. Donc avocat Jamal abi ke bazwa mbongo kaka 3% c'est 57 millions ça mamso te ba miso beza tension wana ndete bo bazwa 3% na 57 millions avocat Jamal uti ko lobango aka na honoraire na bango ou bien na mbongo Jamal azwa 3% peut-être uti ko makambo wana to bi justice mutu koyebisa biso yango moni to lobaki justice atika ko tia peuple na ignorance que non mbongo ba yibi mbongo à hauteur ya ba millions il faut démontrer biso mbongo ngo ebimaki ndenge nini. Hein? Mais Jamal il avait le temps, Jamal il avait le temps ya royer bisabiso place ni mbongo ekendaki siko procès s'il y a ngaba no lobaki non azwa 3% poni na lobaki yango na procédé donc yango tozo continuer ko ça la confiance dans la justice parce que c'est la justice qui élève une nation tozo continuer ko ça la confiance dans la justice a démontré biso ba preuve ya culpabilité a la biso penda traçabilité o mutazu mbongo nani ayibi mbongo akwa ko récupérer biso mbongo wana misolo wana l'état ezonga etonga bandaku etonga ba parce que batu baza mal logé logement sociaux ya la raté na Congo etonga ba école etonga ba centre de santé approprié batu ba bénéficier hein donc ba na kisaza kuto éclairage public eza raté alors que toi na mbongo ba mbongo wana koko servir na makambo ebele donc moi je pense que nous continuons à faire confiance à cette justice et ça musala na ye donc biso toza na condamnation te toza na commentaire ya kolobate mais tolingi kaka ba recette nyonso ekotisaka mbongo na mboka ezala canaliser ba criminel financier bazala identifier bazala auditionner interpeller donc ba o ba kozala coupable basali prison ba récupérer mbongo ndé na moni na pesi ya Gabi Mbote venanga Gabriel Moki na pesi yo Mbote ndongo récupérer ba plan ya Gabi oui à propos uti ko ba mikolo pesa scandale ya Gabi asoma biloko na ekala ya Gabi asoma biloko na ebakala ya Gabi récupérer ba plan na pesa ko récupérer ba plan na yo ki chambre moko ngo ikasandi acha soki ba magie ezofunga mate ya Gabi benga banzengele nkanu baya ofungula ndako wana ofungula ndako wana sekere bino ba politique komiko bima déjà to mona chambre wana ba mikuwa ba bloque bima kana moto politique ya mabe politique ya bondoki yango omoni balingi ba associer Félix Tshisekedi na politique wana nde tozo benga président de la République a se désolidariser na politique wana na ba corps wana za okadre na intérêt à peuple te il est temps bango moko pe na PPR bazo mona ke ba corps yango za sincérité alors ba bendana bazo ko bendana tende ni ba bendana hein. Donc if FC ça la mutazu masasi azoye bata ko kufa akobika akobima wapi. Donc moi je pense que c'est le temps le président et le président de toutes les Congolaises et de tous les Congolais bana baleli babi président désolidarise-toi na ba accord wana zo cadrer na ba accord na population te. Donc moi je pense que coalition en eza sincérité et sa coalition moko il faut disparaître. Moi je pense que na ndenge mwana mboka Martin Fayulu azouye na mboka senga kaka dialogue loko na pe zo bon monsieur ça peut point na ya tika la kana opposition non et ko aussi ça pour intérêt ya peuple ko aussi ça point na été akokipia katali ngako takala masolo bongo est-ce que ngala sali 19 ans ya lutte na le monga Kabila te est-ce que na kokimpia kate Martin Fayulu azana ba revenu na on a porté parole à Martin Fayulu. Martin Fayulu a revenu na ye oyo que ce que ça intérêt à peuple ya mbokande ezako intéresser biso. Mais alors on va s'y mettre. Donc moi je pense que biso na Martin Fayulu moi na mboka Moïse Katumbi Chapwe, moi na mboka Gabriel Mokia, moi na mboka Seth Kikuni, moi na mboka Noël Tiani. Biso nyonso tozaki en opposition. Na moi na mboka Félix Tshisekedi. Cible na biso zaki Kabila. Maintenant que Kabila s'est soustrait, malgré que biso lilingi na ye. Alors tout ça la force moko, tout ça la bloc moko, ceux qui to sangani ka bongo FCC ko disparaître sans moindre débat. Ba okende bango moko. Sans to swana. Donc moi je pense que c'est le moment peuple à la peuple mature, bazo babiso lisusuté, bazo babiso lisusuté. Donc tolingi république à la république moko responsable. Toguti na république moko très voyou. Oyo zozanga même nazo wandenga obenga bango te parce que tout na république moko il y a donc mututu il y a impunité il y a chance loko pas illicite donc ba qui même na pouvoir à parole ba ko sala loko moko te au lobby donc c'est ça tolingi le roi to code mina fachi o tozo mona espoir hein espoir ya ko changer mboka ezali. Donc moi je pense que quand une vision ou un programme est favorable au bien-être de la population to ko accompagner yango to ko soutenir yango donc tout ça entretien moko vite fait trop mo kile amale même pour tout ça entretien na biso message ngo sabana mboka surtout ba congolais o bazola nduna minute bon message na yebi sa ba congomani nyonso bisika bazali bo observer ba mesure barrière corona ekeite oui ata kiti parce que Congo eza mboka nzambe Congo eza mboka o nzambe yebi mboka o nzambe apamola naza ko senga na ba konzi ya ville de Kinshasa gouverneur Gentini Ngobila sonorisation nuisante ezongi lisusu na Kisasa na ville de Kinshasa na kuluna